nzambe na bomo, nzambe na lola, nzambe na bikamwa bandeko na nga, liwa bandeko na ngai. Ezo salaka pasi kolala kolamuka na ba dossier ya liwa, ezo sala pasi, vanité de vanité, tout est vanité. Na se ya moi toza na biso balekinzela, na se ya moi bandeko na nga, tolinga te, toza balekinzela, la famille ezo salaka pasi pe mawa. Esalaka toujours pasi komona papa akufi, komona mama akufi bandeko na nga, esalaka ka pasi. Esalaka pasi ya makasi, esalaka pasi mingi penza na motema bandeko na nga, kokufela papa, kokufela mama bandeko na ngai, ezalaka toujours pasi pona bana, ezalaka toujours pasi pona famille, ezalaka toujours pasi bandeko na ngai, nzambe na lola, nzambe na bomoi. Nzambe kolala kolamuka kana basangwa pasi, kolala kolamuka na basangwa mawa, kolala kolamuka na ba masangwa ya matanga bandeko na nga, tokanisaki na 2025 tozokota pepele na Yesu, tozokota sans likambo, tozokota sans problème, mais kokota ya 2025 bandeko na nga, eyeli biso plutôt basango ya pasi, eyeli biso basango penza ya mawa, eyeli biso basango penza ya matanga na ndenge moko ya pasi mingi makasi. Triste nouvelle, triste réalité la famille, triste nouvelle, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kolelisa, makambo ya kosala pasi na motema. Kande tolobaka vanité de vanité, tout est vanité, la famille na se ya moi toza balekinzela, na se ya moi toza bapaya. Motu oya kotikala na se ya moi libela azate pe akotikala kozala te bandeko na nga. Komi kosalaka pasi kolala kolamuka na ba dossier ya sika, kolala kolamuka na ya pasi, kolala kolamuka na ba matanga matakita. Kandenge toza boye na ba ero yokutu tosala ba émission na butu bandeko na nga, na ba ero ndenge toloba sango ya matanga ekweli biso, sango ya matanga ekweli ba Congolais, sango ya matanga bandeko na nga na niveau moko pas possible. Ezo sala pasi pe mawa bandeko na nga, ezo sala pasi mingi na motema. Ba joyeux anniversaire nanu na ba onyon so ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo, na ebike boza ibele o bo célébrer ba anniversaire na bino, yango Étoile Nines TV na équipe na mobimba ba ye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Nos sincères condoléances na ba onyo so bazolela kande tolobaka tango matange yaka eyebisaka mutu te ke no lelo na koyepa na bino lobi kuna na okende pa ya bakingandi te. Matanga tango yaka eyaka neti mopepe. Yango bandeko na nga kandenge ezalaka, Étoile Nines TV na équipe na mobimba baye président ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso oyo ezolela na minute oyo, na ba famille nyonso oyo bakufeli papa, bakufeli mama, bakufeli noko koko, bakufeli mwana, bakufeli kandenge ezalaka mwasi to mobali. Toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso oyo baza na matanga kandenge ezalaka. Ba courage na bandeko na biso nyonso o bazoleka to baoleka ba moment moko très difficile. Je sais que mosusu dans la vie la famille soki otali situation eza ya makasi, otali ba makambo ezotambola te, mosusu tokomaka na suka, mosusu tomitunaka mituna na sala nini na se ya mokili, Nzambe pourquoi ngai, mosusu tomitunaka ba mituna ya bongo. Yango bandeko na nga na ye penza ko encourager bandeko na biso o bazoleka to baolekisa ba moment moko très difficile, tokanga makana Yesu, totinga makana Yesu, totika Nzambe te. Ata soki lelo esimbi te toyebi ke lobi to après lobi ekosimba nango. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te,
Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation quand ndenge ezalaka na ndenge moko ya gu, na ndenge moko ya kitoko, na ndenge moko ya malamu, bamapango akoteka yango wana, sombelaka bana na yo lupango, sombaka pe lupango pona yo moko, ekozala malamu mingi. Bamapango toteka na $750 ya pamba. Tango toloba $750, la famille y compris les documents, donc ba documents nyonso na kati. Ezate ke non ndenge ezalaka na ba place mosusu sombi lupango, yo moko bandaka sikoyo koluka makambo ya mikanda, yo moko sikoyo bandaka ba matakita te. Awa osombi lupango na mikanda mbala moko ba pesio na ndenge pe na système moko ya kitoko. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, toye lisusu bandeko nanga na sango ya pasi, toye lisusu la famille na sango ya mawa, toye lisusu na sango moko ya kolelisa. Que pasa? Bandeko nanga toye na matanga eye, matanga ya pasi, matanga ya mawa. Avant toya kokota na mozindo, makambo liwa ya papa na biso edingwe. Ezalaki ndenge nini, akufaki ndenge nini, bandeko nanga ekozala mwa biana ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, la famille, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi, bambote nanga na yemoko mama chérie, mama Eugénie Zemanga, na pesi bambote kandenge zalaka na monsieur Grace Loko, bambote nanga na madame Judith Diampovisa, la parisienne ya Tongo, bambote na yemoko madame Madrine Mafuta na système moko kaka ya bien. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to Zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe et salemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.
moi sensibilisation lisusu kandenge zalaka na système kwa bio na système kwa gu na système kwa kitoko la famille Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili Gavker ayeli biso ba solution ya kafu kafu balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker bota ndenge olingi na ndenge moko malamu pe na ndenge moko ya kitoko Gavker azosunga kabandeko nyonso baza na problème ya ba santé oza na problème ya hémorroïde interne to pe externe pota libumu oyo esilaka te bandeko nanga AVC, obésité, diabète, sukali, tension, benga Gavker na blombango. Gavker azo sungaka azape na bakisi moko eza nango très efficace. O nyonso etali makambo banduta ba bouton ba tâche bandeko nanga solution ya malamu pe ya kitoko ezali kaka na Gavker na système pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. O nyonso etali makambo kobota ezala ya ba papa ezala ya ba mama Gavker azana ba solution moko ya makasi pe ba solution moko ya kitoko kote ya ba papa kolela na yo lisusu te ezana ba papa mususu bandeko nanga bakomi kokoka na bango kosala lisusu makambo te mama akomi koyimaima mama akomi kotala tala libanda mama akomi kotala ba jeune garçon lelo oyo parce que ayebi ke kote ya papa makambo azukoka lisusu kosala ngo te yango bandeko nanga ba papa boyo kana bino soni te bolela te bobengaka Gavker na lombangu aya kosunga kabino na système pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi voilà tokota na mozindo ya makam na biso kandenge lelo tomemeli bino sango ya liwa ya papa na biso edingwe mutu na ngenge aza lisusu te bandeko nanga ezo salaka pasi. Ça fait déjà en 2025 toza na 2025 déjà à partir à 2023 papa na biso edingwe abelaki ezaki na ba décembre d'ailleurs tango abelaki wana ebele abato bakanisa ki awa izande suka papa na biso edingwe akobika kalisusu te to akokufa na ye. Il y a même de ces personnes oyo batia na ba poste na bango ke non ndenge za boye edingwe akufi. Mais quand ndenge boyebi na chaîne na biso toyaka toujours na ba vérité toyaki ko éclaircir makambo wana na 2023. Toyaki ko vanda c'était en 2024 au mois de décembre. Bande konanga sango lisusu eyaki bayaki ko informer biso quand ndenge zalaka kenon ndenge za boye papa na biso edingwe azoyoka bien te. Bayaki ko mema papa na biso edingwe na Maroc. Pour que alande la traitement na ye papa edingwa bando bela na cancer la famille alors tango baye komema ye na Maroc pona kolandela traitement na ye kandenge boyebi bandeko nanga jour aliwa mutu moko te atikala koyeba ngo te liwa tango yaka mutu oya yebaka makambo aliwa ke mutu kinganda kokufa tel jour ezalaka nzambe ba traitement ndenge bando kende na décembre oyo ya 2024 bandeko nanga ba information ya makasi ezalaki te bayaki kopesa biso ba information te bayebisaki biso kaka no soki ayoki bien tokoya na basango tokoya koyebisa bino na kovanda ka lelo ka ndenge bomona tokotisa video na butu awa la famille na kovanda ndenge ezalaka ale information ekokota na ba telefone ke non ndenge za boye papa na biso edingwe mutu na ngenge atiki biso bandeko nanga ezosala pasi biso nyonso toyebi azalaki katior moko munene ya mboka na biso abunda penza atika la signature atika pe kombo kandenge ezalaka na ndenge moko ya malamu mais lelo oyo kandenge boyebi mutu na mutu azana tana ye azana jour na ya kokendo pema nzambe na biso ayeko décider que non ngonga ekoki papa na biso edingwe akende kopema na kimia na bandi ebele ya batu batindelanga ba message pona kotuna oh mama Etoiline est-ce que tango papa na biso edingwe tango abela ki wana est-ce que ayambaki Yesu bato ebele batuna ki motuna bandeko nanga kandenge boyebi na se ya moi ndenge tozabo ezana batu mosusu ti bakobota mati bakokufaka
bango kozala lifelo. Il y a aussi d'autres personnes peut-être okobanda na kindoki parce que kilelo oto yebi kezana batu mosusu bapesaka bango kindoki na kibomwana. Omona na kibomwana nyonso bapesi kindoki. Siko bato abongo omona pe akoli après un moment donné aye kokutana na Nzambe, aye komitubela aleki na nzela délivrance et après quelque temps moni pe mutu akufi apesi vina epa ya Nzambe. Donc mutu na mutu azana ndenge oyo Nzambe akela ye. Pona kote ya papa na biso en tout cas edingwe biso moko to mona ki ba video ndenge basala Nzambe bakendai ko sambela pona ye basala Nzambe babandai ko tuna ye seki andimi ko yamba Yesu. Tolanda ba parti wana nyonso ye pe papa edingwe abandaki ko sala ba répétition ya kolobaki andimi Yesu kozala mokonzi na mobiki sipe na ye. Tolanda penza ba parti wana mais kandenge boyebi makambo ko yamba Yesu makambo ko yeba Yesu ezalaka muntu na mutu. Il y a de ces personnes peut-être akoki koloba na yete mais na cesse ya motema yebike na sina yambi Yesu. Il y a aussi d'autres personnes akoki koloba mais na se ya motema na ya yebike ana okosananga ezalaka bongo. Bona minute oyo tozana tawana te to ya koloba teke no papa na biso edingwe ayambaki Yesu to ayambaki Yesu te. En tout cas wana etali kaka ye moko na Nzambe. Kande ba yebisaka biso Bible lobaka le salut est individuel. Donc mutu na ndenge na ye na Nzambe na ye eza bongo. Bande konanga sans plus tarder na ye nanu ko présenter ba sincère condoléances na famille mobimba ya papa na biso edingwe. Ta ono loba bongo na moni mwasi na ye na moni bana na ye. Na ye peut présenter ba sincère condoléances na ba congolais nyonso de partout dans le monde. Je sais que eza nouvelle moko oyo zo sala pasi na motema pas seulement na famille ya papa edingwe mais na ba congolais nyonso o balandaka Étoiline Ines TV. Na ye présenter ba sincère condoléances la famille. Je sais que eza facilité mais toko bakaka eza réalité vie etambolaka bongo ekendaka pe bongo. Yango bande konanga na o profiter pona koya kopesa toli. La famille nga kutu na lobaka toujours et encore ezalaka malamu kokende place matanga ezali ke kokende place a fete. Parce que tango okende na place a fete kuno ozokende ezaka bisengo na bisengo kolia kobina ozobosa na keno ndenge naza boye naza mopaya na se ya mokili. Mais soki oke na place ya matanga nde place oyo tokendaka koteyama nde place oyo koyeba keno ifona bongisa ndenge ya kotambola ifona zalaka bien na batu ifona se comportaka bien na batu ezalaka bongo. Alors bandeko nanga na ye kosenga na bino nyonso bolandaka Étoiline Ines TV en tout cas to bongisa ndenge na biso ya kovandaka na baninga to bongisaka ndenge ya bizaleli na biso parce que na se ya moi toza bapaya lelo tolobi Nzambe akoki kobenga biso soki Nzambe abengi yo est-ce que oza ready oza prêt oza prête pona kokota lola to na kokota lifelo wana ezalaka motuna na tunaka esalaka pasi na se ya moi peut-être obandaki konyokwa makasi lobi to après lobi okufi lisusu oke na lifelo bandeko nanga esalaka pasi. Soki nano yamba Yesu te c'est le moment pesa vi na yo epa ya Nzambe. Je sais que mutu na mutu azalaka na tana ye Nzambe aza na ndenge abengisaka mutu. Mais il y a aussi d'autres personnes quand ndenge to lansaka message au mona peut-être ndenzela o Nzambe azobengela yo. Soki nano yamba Yesu te c'est le moment pesa vi na yo epa ya Nzambe. Pesa vina yo epa ya Yesu. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles
oyo esengaka mutu azwa mpona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Pesa vi na yo epai ya Nzambe bandeko nanga, pesa vi na yo epai ya Nzambe. Pourquoi? Parce que ata soki lelo eindeli yo yebi ke Nzambe aza, je m'excuse, Nzambe aza na ngai. Ata soki lelo bandeko nanga esali soki ndenge nino yebi ke Nzambe nanga azali. Batu oyo bayebi Yesu, batu oyo bapesa bavi na bango epai ya Yesu babangaka liwa te. Mosusu tobangelaka liwa otali kaka na nzana bana, soki peut-être nga mama na kufi to nga papa na kufi bana na nga bakonyokwama. Mais mutu oyo ayebi penza Nzambe ayebi ke lelo soki na kufi na okende na nga lifulo te na okende na nga lola. Eza mwa bongo. Papa na biso edingwe aza lisusu te na minute oyo asi akufi, bandeko na nga ezosalaka pasi pe mawa. Yango ya muke kaka tolingaki to partager na bino bandeko na nga, botiela biso ba commentaire, bosalela biso ba partage, bo panzanteke batu o mosusu bayebaki te baya koyeba.